à l'an 2008 qui vient de nous chanter Debout Congolais. Leurs Excellences, honorables, Mesdames et Messieurs, distingués invités, après avoir construit la cité Olive Kabila, qui nous accueille ce jour, ainsi que son école primaire et secondaire en 2012, les raccordements d'eau et du système prépayé d'électricité, nous avons été inspirés par notre hymne national, particulièrement dans ce passage. Debout Congolais. Nous sommes déjà debout. Dans notre hymne national, nous sommes unis par les sorts. Nous n'avons pas choisi d'être Congolais. C'est Dieu le Père dans son amour qui nous a créés Congolais. Alors, je nous recommande, nous tous, de regarder vers la direction de la paix. Puisqu'au moment où je me tiens humblement debout devant vous, ici, il y a de nos frères qui tombent tous les jours, lâchement massacrés, lâchement éliminés. Il n'y a pas de questions à se poser. C'est bien sûr par ceux-là qui sont contre le bien-être du Congolais. Prions notre Dieu pour qu'il nous donne ce cœur d'amour, qu'il remplisse notre cœur tous ensemble de plein de compassion, un exemple de Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour que nous soyons sauvés, de façon à ce que nous ayons au moins cette capacité de valoriser cette richesse la plus chère que Dieu nous a donnée, qui se trouve être le souffle de vie. Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Ce n'est que tous ensemble. Nous avons plus besoin, chacun dans les limites et chacun dans le respect de notre constitution qui se trouve être notre Bible commune. Nous avons plutôt tous besoin de bien manger, de nous faire soigner quand nous tombons malades, de vivre une vie décente, d'avoir un toit, contrairement à tout ce que nous voyons et entendons. Chers compatriotes, chers parents, chers jeunes, il n'y a que cette voie-là, main dans la main, debout comme nous dit notre hymne national, que nous pouvons connaître un avenir meilleur pour notre progéniture. Je vous recommande donc de beaucoup plus focaliser toute votre énergie sur notre bien-être à nous tous. Bino moko bolandi ya solo biloko malamu esalamaka mingi esika makelele zate ndeka zotonga zala nena kimia malembe loin na sele kuna na kati ya complexe oyo tobengaka Olive Lembe Kabila. Bato mingi pe bayeba kite makambo kitoko ezo salema kuna. Toyebi ete ya 150 maisons d'habitation o mama pesa ya ofele
na bato sans kolanda ekolo na bango, sans kolanda parti na bango, sans kolanda nini problème na yo zala bobele congolais okota na ba critère oyo batiaka wana pona koka ko bénéficier na eloko bon bandeko mingi bayaki mbala yambo komona cité ya Bibwa basanga ki maloba te bandeko mingi ba visiter hôpital mingi baza ba politique to landa maloba balobaki pona ko encourager maman Olive na koloba na yeke kende liboso o azo salisa mobola azo pesa nde na nzambe azo kotsa nzambe nyongo totala baza baike o bazoki maloba totala pongo na koya kozungela bino poto bana kokabwana ezali eloko moko malamu peza engumba na biso ezui hôpital moderne et surtout na banlieue et ko permettre na bato nyonso bazwa soin ya malamu ata yo moko scanner na $80 vraiment c'est à féliciter parce que et pas Jesus ezali ka ba $200 et na totamboli to beti tout to moni ke ba condition nyonso ezali réuni longonya na initiative plus pona ba administrer na yo o bango nde ba ko bénéficier ba électeurs na mino ba ko bénéficier ne loko nyoko lo bala non na koyebisa bango ete tango bakoya ba gérer yango malamu mutu aluka bimisa eloko amemango na ndako na yete tango mutu azoya wa kuti hôpital propre pratiquement peu propre ezali vraiment patrimoine ya bana kisasa na sengi bana kisasa et particulièrement bana koto babatela malamu ngai naza impressionné na œuvre oyo Mama Olive Kabila uti kosala impressionné mais pas surprise pona mutu ayebi ye akoka mwate parce que Mama Olive aza motema boboto Mama Olive aza na motema munene Mama Olive alinga bato nyonso aye kosala centre hospitalier ya Boye dans les coins les plus reculés de Kinshasa. Il faut kaka féliciter ye na pesa ye soutien na ngai et puis na encourager ba compatriotes mususu ba contribuer na développement ya mboka na biso. Bon message ezali que olobi na ngai élu du peuple ngana oloba ke yazali béni du peuple hein na 60e anniversaire ya mboka a choisir Atika Elembo asala sisabidimbo nanani ya hôpital ezali le komoro ya munene puis esika sali hôpital wana sur botali et il y a quelques jours pas que lobby a ezalaki basalaki déconfinement ya Gombe makamunyo surtout ya santé ezalaka concentré esika moko mais na oyo asali awa alinga koleksa que non tout ça nanani ya délocalisation sur botali na discours na ye et totali nanani ya parcours ya sali eza eloko moko réfléchi abanaki liboso nanani na asali nani cité ya sika atie école atie hôpital elingi kolakisa ke bolingo oyo aza nango eza kaka bolingo ya nani ya likolo te mais ezali bolingo ya profondeur et puis ndenge ye moko alobaki alobi ke non alandi nani identité na biso hymne national ya nani ya debout congolais ekoki ezala te kaka oza koyemba eza na baparole verte mais debout congolais ezali nde koya nani ya kati oyo ya motema yango wana nde na oyo asali awa donc nalobi ke non ye azali béni du peuple et puis ce qui otali pe parce que tout bon manate hein toyen na ndenge ya nani ya social mais kama tension politique ezalaki mais na message oyo apesi pour na relaxa kete tozali nde ye azali côté ya nani ya paix côté ya nani ya kimia akumisi mokambi ya mboka akumisi nani ma première dame et ami lobi que non ngana azali disponible pour na peuple tout ça là elongo pour na tous à la vraiment ya debout du peuple nani ya commun et likambo ya nani ya hôpital et pour naka parti politique te et pour naka epoloté et pour naka te kozala mobile ozala mwasi et pour naka ezalinde motonde moko makila moko amour oya sali na oya sali awa la base que biso peuple congolais à chaque fois que koyemba hymne national na biso na 60 ans d'indépendance c'est-à-dire que tokomi kolo ezalinde par le passé tozota la présent tozota la avenir na ndenge ya liboke moko mama na biso Mama Olive Lembe Kabila asali eloko ya makasi oyo eza omonana ngai nazali témoin parce que naza na mama moko azalaki na problème ya asalaki accident AVC ayaki awa il y a une semaine ba opéraki ye aza vraiment en très bonne santé sikoyo et que eza eloko ya koloba mingi te eza ya ko encourager
ya kosenga population nyonso à protéger œuvre oyo et bosala en sorte que ceux qui ont des difficultés boyebi bien que ba spécialiste ya ba médecine belé ezali awa na kati ya Bibwa boye na cité Maman Olive hôpital ezali eza eloko moko vraiment nga nazokamwa nga na kanisa ekutu toza na poto mais or toza na kati ya Kinshasa courant eza stable ba climatiseur na basal biloko nyonso tout tant on a tout ni ba prix mutuya na ngo vraiment eza kokamwa naloba penza bosolo na tango nazwaki invitation ke toya na inauguration nzambe akotala ngai na andimaki te ke nakoya kokuta hôpital ya boye ndenge nakaza kokanisa bi bon eza kaka bon hôpital moko mpo na population kuna et tout ça mais oyo nakokuta awa c'est un hôpital complet, c'est un hôpital de référence avec bas service nyonso na yikokuta on a ba professeur en pathologie bakosala une jeune dame professeur Risasi azali wana mwana na ye aza kosisa na médecine azali stagiaire pa na ye ba professeur musunde na makambo na moni na tolo bakena ozwi na fierté moko boye il y a des choses qui se font mais il faut ezalande moi ebele tozo bandela makambo peut-être na retard mais il fallait commencer mboka oyo le seul exemple ici ne suffit pas il y a dit que et servir d'émulation à mingi parmi biso que rien n'est impossible sauf que volonté ezali et que nzambe akopesa maboko et puis aza kopesa maboko na mboka na biso tokosela ye makambo te biso nde bato tozali souvent kozala na hauteur ya ba oyo biloko oyo yapesi biso te oyo namoni lelo j'ai un devoir d'humilité vis-à-vis na makambo mosusu tolobaka oyo bato balobaka ebele déjà que baya koimplanter hôpital ya boye awa na quartier oyo c'est pour la population la plus démunie. Est-ce que la population ba na couleur politique ba fa kota yo moni ba kotuna mutu ke non yo carte d'électeur na yo votaka na ne parti politique non ezali pona congolais nyonso Maman Olive alobi yango moto nyonso ya kobela et ko yela n'importe qui na nzela totambolaka bato bakende kensele bakende kinkole mais soko ejiyo oyebi ke kala ezalaki kaka soki ozwi likama na mai ndombe na grand libulu bakozwa yo ati hôpital ya liboso ezali kaka mutomboli kembe mais sika en cas d'accident bakokotelema basoigner bato tala monene ya hôpital ça c'est une œuvre de tondi mape baninga ezali initiative moko ya motuya penza oyo Maman Olive Lembe Kabila azui bon momesano parce que azana initiative na ye à liboso te lakisi encore une fois de plus que motema na ye ezali kaka kobeta pona bien-être la population et surtout que est coïncide non seulement na 60 ans ya indépendance na biso mais surtout na tango tozali na crise sanitaire oyo ya coronavirus et puis après appel ya mokonzi ya mboka koloba ke bana mboka bato nyonso basunga na ndenge ke batia maboko soins de santé ezala prise en charge ezala nakanisi eza sango moko malamu oyo ekosalisa vraiment ko contribuer pe ko accompagner ko renforcer effort ya gouvernement pour la prise en charge ya ba maladi nyonso eza sango makasi pour na biso mais eza surprise te pour na Maman Olive par rapport ya biso ba population oyo to mesana kozala pembe na ye oyo toyebi savoir faire na ye mais eloko esali biso esengo parce que a inauguré yango jour symbolique ya biso jour anniversaire ya 60e anniversaire ya indépendance ya mboka na biso en tout cas malobeza ya koloba te tozangi maloba mais esengo eza na motema mingi parce que okozwa hôpital ya boye na Kinshasa na ba norme ya boye abundani tolandi historique pendant 10 ans. Je remercie mingi Maman Olive Lembe Kabila pour l'initiative na ye ya kotonga hôpital oyo na Bibwa et puis
ba instrument nyonso ya médicaux ati yango awa pour la population azana motema vraiment penza ya bolingo ya population oyo nazo remercier mingi féliciter pe mingi topé ya kofuta hôpital na kosalisa ba examen na kokota na scanner eza to adapté na moneli ya bato ya coin oyo vraiment nzamba pambula ye ne bato ya boy tout ça na bango posa pona boka oyo na hymne national oyo ya biso maloba nyonso eza na kati wana tozala na bolingo ya RDC na biso oyo totika makambo ya politique ya chasse à l'homme tolinga kozala na kimia na mboka na biso omoni mboka bebi na ebisa yo ya solo mboka bebi bakomi batongeli bato oyo ba population ya bibwa hôpital oyo okomona mutu mususu aye po mutu tel nde asali asa kote na biso te tokenda kopie yango makambo wana nde tozolinga te ba oyo baza na position ya kodirige bazala kokeba makasi na makambo oyo ezokoma mikolo bandeko batali bino moko boyoki bino moko bolandi mingi ndeko azwi maloba ya suka na baintervenant ezalaki bongo mwana mboka ngo ekasanji oyo azoloba kotongeza pasi me kobuka eza facile Maman Olive pe akendaki bobele na nzela wana na suka discours ne po aloba ete il faut koluka kozala na camp ba bâtisseur et non ba destructeur pour facture ya kobuka ekoko kokana mukolo moko te na facture akotonga poko tonga ekoko zo 10 ans lokola ya zui 10 ans ya ba injure 10 ans ya ba humiliation pour na kotongela ko na matala ki yango te comme objectif nezalaki na si c'est loko wana bandeko ba ko bikela bazo ba traitement de qualité ba soins de qualité nesikana ya tala ki yango te kasi albaki ete malam kozala makambo ya ba destructeur te kasi kozala na kambo ya ba bâtisseur na mbela wana o Maman Olive alobaki pe azanga kite ko remercier partenaire na ya vie mopanzi na ye président de la République honoraire Joseph Kabila Kabange oyo pona ye Maman Olive apesaki ba éloge kolandisa mandenge bakabolaka vi na bango ndenge papa accompagneka ye na misala nyonso ya zosala pe asukisaki na kotombela penza couple présidentiel au président de la République Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi elongo na molonga na maman Denise Nyakiro Tshisekedi première dame ko souhaiter bango bonne année pas senga kina bateau bon on bazo mesana te ba mesana ke ya zala sous première dame te que président Kabila zala sous chef de l'état te to yo ka rappel wana. Ceci nous encourage et nous donne toujours de l'audace pour prendre de bonnes décisions, nous sacrifier quand on le peut pour construire et non détruire. Mes chers compatriotes, la raison, couplée d'un bon cœur, peut vous faire réaliser des miracles. C'est pourquoi nous vous invitons de vous ranger derrière une politique des bâtisseurs et non celle des destructeurs. Chers frères et sœurs, adoptons l'attitude de l'oiseau qui, lui, construit son nid, mais petit à petit, dans un environnement paisible. C'est pourquoi, par la volonté de Dieu, derrière mon époux, Joseph Kabila Kabange, président honoraire de la République démocratique du Congo, c'est lui que moi je sais intelligent,
sage, passionné, surtout pour la République démocratique du Congo. Visionnaire, ambitieux, dévoué, de Congolais les plus disciplinés et les pères les plus dévoués. Et j'en passe. Nous servirons nos semblables à la limite du possible en nous rangeant derrière les camps de la paix. Ceci dit, notre joie est d'autant plus grande que cette cérémonie est une manière pour nous de rendre hommage par les actes concrets aux pères fondateurs de notre pays, aux pionniers et aux martyrs de notre indépendance et de la démocratie. Une manière pour nous de participer à la matérialisation des promesses des pères de l'indépendance chantées dans notre hymne national. Une manière pour nous d'honorer leur serment sacré, de léguer à la postérité un pays plus beau qu'avant, qui se trouve être aujourd'hui notre devoir. Nous voudrions remercier tous nos invités qui ont bien voulu faire le déplacement pour venir rehausser leur présence, la cérémonie de séjour et m'honorer particulièrement. Nos remerciements s'adressent également à toute la population venue avec enthousiasme saluer chaleureusement l'ouvrage du jour. Des remerciements particuliers à toute l'équipe médicale coordonnée par le docteur Jeff Ntalaja. Des remerciements particuliers à M. Thierry Adam et M. Jean-Paul Okombo Adam pour leur soutien inconditionnel dans la construction de cet hôpital. Mesdames et messieurs, nous ne saurions vous citer nommément ici, mais voici donc aujourd'hui votre œuvre. Voici donc les fruits de nos nombreuses bonnes volontés, de vos privations et sacrifices. Au nom des bénéficiaires de ces ouvrages et au nôtre propre, nous disons tout simplement encore merci à tous. Excellences, Messieurs les Premiers ministres, leurs Excellences, honorables, distingués invités, Mesdames et Messieurs, il me vient souvent à l'idée de croire que le fait d'être ce que nous sommes est un honneur que je n'oublierai jamais et qui ne s'effacera jamais de toute mon existence. Sauf que il nous faudrait savoir que parfois les alternatives les plus évidentes ne sont pas et peuvent ne pas être souvent les plus appropriées. Sur ce, il ne nous reste donc plus qu'à demander instamment au corps médical et à la population tout entière de veiller à l'entretien et au sauvegarde de cet ouvrage. Bakata, bamama, bandeko, ba jeune nabiso, mbote, hôpital Oyo, ezali ya mama Olive T. Hôpital Oyo, ezali ya yo. Hôpital Oyo, ezali ya ye. Hôpital Oyo, ezali ya biso nyonso. Tobatela yango lokola liso na biso. Lokumu ezongela tata Nzambe.
encore une fois et particulièrement bonne fête il y a 60 ans de l'indépendance Nabiso, particulièrement le président Nabiso de la République démocratique du Congo, M. Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, son épouse Maman Denise Nyakeru Tshisekedi, première dame de la République démocratique du Congo. Bien que certaines personnes ont encore difficile de s'habituer, mais nous leur souhaitons bonne fête de l'indépendance. Bonne fête de l'indépendance à nous tous, peuple congolais, et à tous ceux qui nous aiment. Que Dieu sauve la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse la République du Congo, Abou Pia. Bandeko, Maman Olive alobi Abou Pia, biso pe tolobi Abou Pia. Totombeli nde hôpital obo moi molai oyo kubakisa plus na secteur ya santé ya mboka na biso oyo eza na besoin ya kokola lisusu moni mpe baservice nyonso oyo ezalaka na bopito ya monene ndenge eza na kati kuna bomoni mpe soin oyo mama asali oyo otali recrutement na formation en même temps ya bato oyo bapasi mosala kuna bomoni ndenge docteur Ntalage elongo na ba médecin mosusu même mpo na otali dépistage ya covid mboka na biso lokola bamboka nyonso mokili épargné te na maladie oyo ya salite ekoteli biso na mboka yango moni batiaki mpenza un point d'honneur mpo na otali recrutement balandaki te ozala na carte ya membre songolo ozala na carte fulani to apakala mais zala bobele na bacritère oyo basalaki test wana na mbala moko formation pona ete bato bakoyamba bato bazala bato ya motuya po secteur nyonso sakana na yango mais secteur ya santé basakana na yango te biso tolobi merci tozalaki lokola batémoin na bino matondi na Maman Olive pona bijou kitoko oyo pona cadeau ya 60 ans ya indépendance na biso ndenge ambassadeur Antoine Gonda alobaki na kati wana à chaque fois que tokokanisa 60e anniversaire ya indépendance ya RDC tokobomba te tokobosana te ke mokolo yango ezalaki na hôpital moko ezalaki inauguré alors que souvent ceux qui commis vers commune oyo kuna périphérique bamonaka kopesa population be biloko précaire Maman Olive alobi te ba congolais lokola ba oya Gombe lokola ya Mbinza lokola ya Limete esengeli na pesa bango biloko ya motuya matondi na meba bolandaki biso nde tokutani na mikolo mizali koya soki nzamba